Bienvenue, madame, messieurs, chers téléspectateurs de la Fondation Maloua Télévision et belle année 2024 qui pointe à l'horizon. Meilleurs vœux à tout le monde de santé, de prospérité, mais notamment de longévité pour cette dernière numéro de la grande analyse. Votre émission qui vous parle thématique politique, mais notamment sociale, et qui va notamment fermer cette grande tribune pour l'année 2023 et commencer avec une nouvelle et grande aventure pour l'année 2024 qui s'annonce notamment très engouée et très vive d'ailleurs cette année, à laquelle nous allons assister à l'investiture du nouveau président de la République démocratique du Congo. Cette année que nous allons devoir notamment faire la différence dans la gestion politique, mais notamment sur le social, et cette année que nous devrions faire face au climat sécuritaire dans notre République démocratique du Congo, notamment qui a émaillé cette situation dans la partie est de la République démocratique du Congo, l'insécurité, sans parler de violations, mais notamment de la violence faite à la femme. Nous allons prendre le temps et notamment plusieurs thématiques à débattre et à analyser, notamment à décortiquer le long de l'année qui va pointer à l'horizon 2024. Et pour cette année, c'est la dernière numéro, c'est le dernier virage pour l'émission Grande Analyse. Encore une fois, qui s'ouvre aujourd'hui avec beaucoup de thématiques et beaucoup de sujets. Franck Diongo quitte le pays pour les retombées électorales. On en parle. On ne sait pas pourquoi. Corneille Nangaa évoque dans un communiqué rendu public que il y aura notamment, c'est une comédie et bricolage des chiffres honteusement présentés comme résultat partiel du scrutin. Un monsieur qui ne croit pas jusqu'ici à la publication de la centrale électorale. Et on va prendre notamment, Kadima confirme quant à lui la publication des résultats pour ces 31, la publication provisoire. Et puis on va notamment essayer de débattre sur ce que le président de la République, Félix Tshisekedi, a aussi le temps lors du 12e réunion de conseil des ministres, où il a parlé, notamment il a communiqué à ce qui concerne que la population doit maintenir la tolérance mutuelle afin de contrer les ennemis de la paix. Ça fait débat aujourd'hui, on en parle. Awa sur le plateau à grande analyse. Naza na gauche nanga na Michel Ngamashi qui est aussi un acteur politique et analyste politique, et à ma droite docteur Elvis Mouzeme, cadre de la société civile, avec qui nous allons échanger des vives voix. Je m'en vais saluer mes invités. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Très heureux de vous recevoir. Merci, meilleurs vœux aussi à vous. Merci, meilleurs vœux aussi à vous. Merci beaucoup. Nous allons notamment essayer, comme c'est les derniers numéros et à grande analyse, être vraiment en lingala pour nous permettre à frange la population insinuer, capter, et surtout parce qu'il y a eu des appels venant de partout, na Mongala et puis partout, pour nous se communiquer facilement dans la situation politique. Mboka na kei yambo na invité na gauche na ngai na Italie situation et la publication et ma résultat. Denis Kadima a confirmé réellement publication et ma résultat provisoire pour les 31 2023 lobby déjà dimanche. Mais d'autre part Italie, ancien président central électoral Corneille Nangaa Ponaye Azali Kotali Sakedali comédie moko ya bricolage où il y a des chiffres ezali honteusement présenté par il y a Denis Kadima comme résultat partiel il y a élection malobano ko kozani to makanisi. Voilà, merci beaucoup pour la parole pe mutuna na yo yambona banda ko yanola na nina pesa ba meilleur v na ba congolais ba téléspectateurs oyo bazali kolanda biso bisika bozwami na pesi bino ba meilleur v et puis bonne année 2024. Na lingina yebisa ba congolais que non élection et les kaki. Bon, moi j'appelle ça ce n'est pas une élection d'ailleurs, comme Corneille Nangaa l'a dit, scrutin oyo, constitutionnellement parlant, oui, on appelle ça élection, mais na ba énorme, il y a ba élection et sengeli et salema. Répondre à quitter, on appelle ça les irrégularités, oyo salemi na kati ya moment oyo sengela kitozela.
tozeli élection bopesi yango ba communion so bengi yango ba irrégularité côté à opposant bengi yango simulacre, c'est-à-dire kaka maquette moko ba élection ça mis aussi longtemps que qui vont ba élection c'est l'ambino na bango maquette c'est seulement qui c'est-à-dire élection o isengela ki bat bazali ko zela eza ya o isalemete les élections tozali na ba expert oyo ba yebi makambo élection koleka malam. Alors ils ont fait les analyses par rapport à l'élection Oyo et Salimi Nambo Canabiso. C'est une élection honteuse. On n'a jamais connu ce genre des élections na Kachambo Canabiso. C'est-à-dire, on doit se regarder aux yeux et puis se dire la vérité. Tukoki koyo kamutu sonite, soitoyo ki soni, soni wana ekobomambo Canabiso. C'est pourquoi à chaque fois il faut toyer sakabatu. Makambwezo le Kanamboka. Le peuple qui nous suit chaque jour, le pays ne marche pas bien. Pendant les élections étaient une élection où on a eu déjà à voter avant que les gens voter. Pendant que Denika dit mais pas une code publié, en fait le CENI puisque Yendazali président central électoral Bazali ko publié ba résultat partiel bino Bazali ko réclamer que ba élection et ça là qui eza ba élection le ba eza qui ba élection té mais Bazali comme on a té que Koko so est na niveau na bino parce que côté mosusu ba prélat catholique topé ba observateur mosusu ba talisiete ma ponomie le ki na ndenge malam o ba bengi na climat moko apaisé et loko nini ndenge ozali ko loba koki ko reprocher to bozali ko reprocher na kadima na o etali organisation ba élection o esalemi bien te ndakisa na makanisi na bino biso tozo reprocher kadima na makambo ebele ndakisa Yaliambo ezali kadima ayebisa kibiso que non il se pose un problème il y a logistique pour na komema bisalelo na bisika esengeli bato ba pona alors ba machine ekei na bisika esengeli to pona bato ba candidat na biso et comme kuna il y avait des machines oyo bato bazalaki ko yiba oyo bazalaki ko voter na bandako et moi je vous dis, il y avait des machines où ils allaient qui déjà bien voté au pays pour voter, bah que l'espace est insuffisant pour nous répondre. Il y a liboso, il y a bibalé, tozo la qui savait que machine ils allaient qui déjà bato basse ba ponaki kadima azuma machine wana aye kopé sa peuple ba pona bato. Er boko kende soko tuni population ba koyebiso likambwana keno tango ozo kende ko pona ki nani candidat na yo bazo la qui machine et bimi tellement que population batira qui attention te ba yebite bazolo ba non machine baby faut ba kende ko bongisa ou bien ba remplacer mususu tant bazolo ngolango ezali ko permettre ko supprimer ba voix ya ba opposant ba supprimer yango pour que ba reprendre élection ba voix mususu ekota ce n'est pas ce qui devrait être fait. Kadima azali na et loko sengeli asala pona peuple congolais, c'est-à-dire ko présenter des esquisses na ye ko senga peuple bolimbi résultat te congolais ali ko résultat eza yango te ezala ba député okoyoka ba député mususu ndenge na zoloba ba porter plainte na cour constitutionnelle pona nini ba remarquer que ba voix na bango oyo ba membre na bango ba voter ki bango et apparaître te et apparaître comment est-ce que c'est-à-dire que il y a manque, il y a confidentialité nakati ya seni asali makambo esengeli e asalate to Michel Ngwama Shanga lobake seni abimisaki déjà ma esengela ke talisama exactement pa ya bato mususu nde sali ke ba mekako opérationnaliser ba vote na lolenga mabe soit comme irrégulière. Oui, seni ayokisi bato soni puisque eza élection moko oyo totikala ko zwana mboka na bisote. Malheureusement, je l'ai dit, je voulais aussi faire voir à notre peuple que non résultat et banaki déjà. Pourquoi résultat et banaki déjà? Comment expliquer sur toutes les tabaki que par rapport à action, par rapport à action na o Salemi et que Félix Tshisekedi si vous regardez na moment ya campagne vous comprenez que élection ezali mabe puisque il y avait des moments où bamboka mususu ndeko mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi azako tambola bato bazo wolola biloko wana ilinge lo banini
C'est-à-dire il y a ce qu'on appelle l'incohérence. Mutu sengeli alinga mais pas bato nyonso te mwana mboka Michel. Mais mutu bakolinga partout te. Mais voilà le résultat que nani ndeko Kadima azali ko publier pour comprendre que mutu bakoki kolinga partout te. Et le yolo bake mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi balinga bisika nyonso. Pour na ba résultat présenter biso tozo mona o balinga baleke belé pas pour na bato balé eza bongote et sengeli a présenté biso ba élection o sengela ki pour na peuple a voter mutu o yalingi a présenté biso yangote a sali o sengeli a sala pour na kose a travailler pour na nutriment pour l'intérêt ya un individu. Il n'a pas travaillé pour l'intérêt d'un peuple à mettre fait na kachamboka soka zoye baté puisque à travailler pour l'intérêt il y a batunyo sauté. Merci tali ba candidat député, j'espère que tokoki ko benga ba candidat mususu je ne sais pas ko débatteur na ngai sokazali candidat ou pas akoki ko pesa biso pe ba élément mususu oyo koki ko permettre à to comprendre que élection il est ki malunga te ya nwana na mituna na oyo apito uzonga. Merci beaucoup mon amboka mais mutuna suka na etali sujet à liboso. Est-ce que lobby Kadima a publié ba résultat provisoire na etali élection outi ko leka ba vote nenga outi ko loba yango malgré ba critique na ba contestation o ezali na ngambo ya ba opposant na ba candidat mususu ozali ko likiate ba publication na ekoya et komi na ngonga malamu o etali maponomi o outi ko leka le 20 décembre. Ba résultat wana ponanga eza ba info résultat, c'est-à-dire que Kadima devrait revoir ata ba pesaka mutu tricherie et les kaka quand même ata biso ba élève on a été intelligent à l'école mais on avait le minimum. Il y a ba point oyo tozala ki kozwa toyeba que non je suis intelligent par rapport aux autres. Maintenant soko tali ba résultat ya monsieur Kadima par rapport à ba candidat autre, vous verrez que un bon tri donc eza fraude o ekoki ko sale maté, c'est puisque à son niveau akoki ko sala biloko wana te. Résultat wana d'ailleurs moi j'ai dit au peuple vous attendez quoi? Résultat déjà ici et pesami et yokanaki déjà Kadima ça pesa qui a ça publié qui résultat Michel Ngwamashi ba résultat on a sengela qui était comment soit fallait qui Denis Kadima a publié na nité mais ba vote je sais ça ni et ça important après vote ba to ba yeba nanyo a 8 nanyo a 8 monité qui et c'est vote yebana yebani que mais c'est Tshisekedi na monsieur Kadima bazalaki na cop na bango ya ko tricher élection ba tricher élection pe lelo ba bibisi ndeko Tshisekedi na ba pourcentage o esengeli ya bimana ngote soki to lingi to bomona les vraies élections to annuler élection to zo seni ya Kadima to supprimer yango to tia seni o ekozala indépendante comme ça total la réalité na moyen beaucoup organiser sous élection soki ndeko Chilombo azali na moyen ya ko financer makamo élection te toko defa mbongo toko tia ba congolais zela ba congolais ba l'état a besoin de ça sous mbongo parce que ba congolais kozonga kaka na gouvernement Tshisekedi ba congolais baza prêt ya ko contribuer pour que to ça élection mususu ekokoka tende ko ekokoka na munazo yebisa yo peuple aza prêt puisque peuple aligné a mis en charge dictature peuple aligné en côté puisque ça on appelle ça une élection dictatoriale. Mais une forme d'organisation de l'élection, ça mi bon ou t'es pas population. Bon ou t'es pas population, c'est pourquoi bon élection on a essengeli bisonné peuple est tindi biso ba représenter un peuple, des peuples à lobby to annuler élection comme Kadima a mis en a lobby. Michel Ngwamashi a lobby to peuple ndé a lobby. Peuple, na je parle. Pour je pose qu'on représenter Nazali représentant s'organiser bien té. Nazali représentant ya jeunesse congolaise. C'est-à-dire na boité que bat ba voter Tshisekedi té. Mais esengela ki ba pesa mutu na mutu. Litoma na ye résultat na ye o yazwaki par rapport na o ba pesa ki ye na kacha peuple. Na population jamais beaucoup qui kozwa ba pourcentage oya batu mususu o bokole batute. Merci beaucoup mon mboka, merci beaucoup na ko zongela osima nazwa côté mususu Dr Elvis Muzeme résultat ezandenge moko ozali moko ya Moïse société civile
mais kasi esengeli total malamu na ozali kolobama déjà pas ya population pas ya ba candidat mosusu bazaki na course na Félix Tshisekedi batalisi ete ndenge makambo s'organiser ezali quand même déplorable la uti kotala awa Corneille Nanga yepe asali mukanda pona kolobaki ezali comédie ya ba bricolage et Denis Kadima a co-publié ba résultat provisoire lobby makanisi le quoi moimbo kapé moto azali na ngambo ya société civile et ko kikozala nini par rapport ya OSI et Salema ki lokola résultat ezali komona na partiel pe publication pour uzoya ko sala malobi malobi ezali pa na Louis Muzema. Merci Mwalamboka na pesi ndeko na ngai Michel Ngwama Simbote na tombeli bana mboka nyoso congolais mbote pe mubu ya malamu ya 2024 ba nyoso bakendaki mokolo ya le 20 décembre ko pona ngai na numéro 641 comme candidat député national na Moamba na tondi bino botondi pe na pesi bino merci mingi na banza ete mikolo ezali koya tokoyeba susu kobongisa makambu po nyoso ekende malamu ya solo ndeko molobeli bana mboka mopanzi sango maponami e salemi na mukolo ya le 20 décembre oyo babengi na l'ifalance to bengi ba respecter constitution parce que awa tozali kolobela kombo ya peuple ou tu koloba déjà nazali oyo na kati société civile maponami e salemi ya solo maponami lolenge salemi mwana mboka ndeko Kadima abelelaki na ngonga moko alobaki akozala na mwa nkokoso po amema biso tina suka alobaki akozala na mwa nkokoso tango amemaki biso mokolo wana ya le 20 décembre la contrainte d'ordre logistique alobaki to banza ete mokolo wana akokisaki mae oye asengelaki kokokisa po na tokende na maponami mais kasi ya solo to kolobaka ete bai politique congolais ba pesi lotomo te na o babengi définition ya politique soki to kokomaka boye bai politicien ba pesi lotomo te na définition ya makambo babengi politique maponami esalemaki yo zali mopanzi sango omemaki ngai pe mokolo wana poto ba lolenge nini ya kopona omonaki maponami ebandaki na ngonga o esengelaki te 15h42 na bureau de vote na ba 16h ya solo esengeli na biso tozonga totuna bango ba kambaki mikolo wana bango bato bakambaki makambo wana ya seni ya mabongisi ya maponami esengeli na bango bayebisa biso pe ya nini maponami mana eyaki kobanda na ngonga wana na ngonga esengeli te esengeli bayebisa biso yo na ngai biso tozali babongisi makambo mana te bango bato babongisi yango nkokoso o bango bakutanaki na yango toyebi te mais kasi bayi peuple to population azali kotuna esengelaki to banda maponami mbala mususu na ngonga 7h to banda ngo 15h 16h mais ya solo na koloba na koyika ete na ngambu lokola na ba bisika mususu maponami bandaki pe na tongo nazali na bato oyo babengaki ngai balobi touti déjà maponami to ponio déjà na ngambu ya matete bato mingi babengi ngai na ngambu ya lemba bato mingi babenga na limete touti déjà kopona to ponio na mituni bango babandi na ngonga o esengeli kote mususu to bandi na ngonga esengeli te nini esali ezali pona ndeko Kadima ndenge alobaki makoki ezalaki te yango esali te amema biso ba kote mususu na ba zone mususu to na ba bisika mususu na ngonga o esengeli te bankoko so azalaki nango esengeli ndenge na uti koloba awa ndeko Kadima na bakambi na ye manso bakoyebisa biso na ngonga bo elongo mani ezali mituna tozali kotuna alobaki yango na ko rappeler bien que ozali déjà maloba alobaki yango azo ko reconnaître ba irrégularité o ezaki entaché na ba processus ya vote to ba ko voter mingi epesamaki pour na déploiement ya ba kito na ba centre na retard to éviter le pourquoi wando tuni motuna ezali na voilà yango nde to lobi bango nde ba kopesa biso biyano wana parce que nangonga o tozali koloba mboka na lobaka tozali na mboka mususu te tozali na mboka kaka o bakoko batikela kibiso o babengi lelo République démocratique du Congo esengeli na mboka o bayi mboka bazala malamu
ya maponami esalema na tango ya maponami na sima ya maponami lokola to lobaka lokola to komaka esengeli bana mboka bazala malamu bazala na ngonga ya bosepeli balobi ete toponi oya biso mokambi mwana mboka kokamba biso na mbula mitano o ezali koya na ba député o toponi pe bakolobela biso na biteni ya mboka nyonso mais kasi awa tozali koloba boye nyonso lekaki lokola ye moko alobi ete ayebi o bobengi na différence à irrégularité to makambo nyonso ekokaki te pona sala lotomo ndenge esengeli ata ko organiser fête na ndako na yo okopesa mbongo lobi na lingi batu balia malamu bamela malamu babima malamu me mbala mususu baye oyo opesaki mbongo wana opesi bango lobi baye bazali bandeko na nga na pesa bango kimia ezala bango bakoki pe kobebisela makambo wana esengeli na ende kokadima atuna amituna baye oyo atindaki po ya nini makambo oyo esalemi bo elongo banite wana nde mituna esengeli etuna mapo biso pe bana mboka tozwa biyano ya malamu natuna motuna Elvis Muzeme bien que motuna ne kotuna mepande ko kadima to tuni motuna to mitia na sika ya kadima parce que organiser be élection na pays to na mboka monene lokola République démocratique du Congo ezali pe eloko ya PTT esengeli koyeba kasi après kotuna motuna ba élection et ba vote ici esalemi to komi na tango ba résultat ba problème tuna ba kokoso oye ontachaki processus wana to yebi yango biso na bino mais est-ce que ezali na influence te na ba résultat o ekobima kasi pona yango Denis Kadima obi lobi ne publication provisoire ba résultat ezali na motuna na ba kokoso na biyani esengi to mitsana esika nini poto ya ba résultat wana esengeli baebanso bakendaki na kati ya maponami oyo na banza ya mongai oyo nazoloba nakendaki na maponami na milengeli na milengelaki na lolenge na ngamoko lokola candidat indépendant to bengi na français mutu te apesa nga meya pona kenda kosala maponami oyo na pesi batu mapate na pesi batu ba savon te na pesi batu maputa te na sololaki na peuple natalisa bango lolenge nini kozala soki na komi lobi boponi ngai na kozala kuna nini esengeli na sala peuple wana pesi nga pe confiance lolenge moko na bana mboka nyonso ba nyonso to bulengelaki na bango na banza ete tokendaki maponami to milengelaki na pasi to pasi te toyebaki yango yambo tokende tokoti na kati yetu tokoti na kati ya masuwa bayebisi biso ete masuwa ezali malamu te tokoti soki tondimi kokota na banza tolobi soki masuwa wana ebebi na katikati ya mai biso nyonso tokoyeba lolenge nini tokokita toyeba lolenge nini bakobongisa tokoba mobembo na biso ezalaki maponami nde yango tokotaki na kati ya masuwa wana ya maponami awa bankokoso esalemi tango tondimaki kokota na masuwa nkokoso esalemi yo kokende kobeta mokumbi masuwa okobeta mokumbi masuwa te okotuna na baye bazali nzinga na nini esengeli tosala po masuwa o ebonga to continue mobembo na biso malamu awa nini esengeli tosala baye nyonso bamoni na libongo te me mokumbi masuwa asali mbeba bokotika pe kaka bongo bokobeta ete bokosala biso tozali bayi société civile tolobaka mabete parce que biso tozali opposition te bazo la pouvoir biso tozali ba esengeli tozalaka elongo na gouvernement to yebisa bango maïza pesa makanisi kasi bino pe ba passager à bord bozali makoki to ministère ya biso ezali boye mwana mboka tokotaki na masuwa ebebi tokomi na libongo te nzela kozonga yali mosika ipai to kende ezali mwa pembeni to sala lombango tokoma na bipai tokokende ndeko Michel baki prise en charge ko bino moko boko sala nini parce que sengeli bokoma na libongo biso moko esala makoki te ya kosimba masuwa po biso moko esengeli to sala boy lokola to mikotisaki tokomiti esi tokomi etikali kaka to bimisa biloko na biso libanda biloko na biso ezali ba résultat o ngana kozela ba publier nga comme candidat député élu parce que ba ebisi ngai maemanso ndenge lekaki eloko esengeli to sala soki na moni biloko na ngai kobima libanda te nakoluka mutu akosunga ngai soki bakumbi masuwa nde bato bakangi yango nakobenga la polisi boya botala makambo ezoleka awa ngai esengeli biloko na ngai bima libanda me babimiseli ngai wana biso na esanga nakokia obenga la polisi ezali wana biso ezalaka ekokozala nango ndeko awa esengeli boye ba oyo nyonso bamoni ke makambo esalemi mabe nzela ya constitution epesi biso tokenda
to koma maye manso ya mabe salemi to kende na ngona baye ba koki ko kabola biso la cour constitutionnelle ba ya no la biso bangonde espace ke na ngonga otozali na mboka Congo to kozonga sima te to lingi to kenda liboso mais ya solo mbeba ezalaki to ko kebisa mbeba wana ebebisa bana mboka te mbeba wana ememisa biso nkoko sote tokenda na bambeba otomoni tokende na baye bakoki kokabola biso bapesa moto azali na lotomo raison bapesa raison o azali na tort tofungola mikanda bajuge bafungola mikanda batala awa mbeba o lokolo salaki boye pona yo tala etumu na yo ezali boye tala etumu na yo pe ezali boye nde bongo tokotonga mboka outi kotuna nga makambo ya ndeko Corneille Nanga mwana mboka oyo pasi ezali na outi koyebiso awa soki mboka oyo ekokendaka malamu te ezali bayi politicien batosi te babengi na français définition ya politique pona kotambola na mboka oyo lolengo elongo pona yo Elvis Muzembe ozali ko définir politique lolengo boni ezali kokamba malamu kokamba etuluku kokamba ekolo kokamba institution ko gérer mutu malamu tango balobi kokamba tango balobi gestion ezali gestion ya mabete ezali gestion ya malamu est-ce que bayi politique ya mboka oyo ba respecter ba pesi lotomo ba pesi lokumu na définition wana na lobi te ba pesi définition ya malamu na politique te soki to kokoma ka boye ezali bango soki lelo to kutani na bankokoso ya maponami o biso ba indépendant ezali po ba menisani saki ba population na kanyaka ba ko pesa population lifuta malamu te ba ko pesa population kolia malamu te ba ko pesa population mai ya malamu te kaka bango na balingi bango balandaka bango na sima pona ngonga mapona mibaya baloba zwa liputa zwa base ya mapa mutako zwa base ya mapa moko ko liango na mbula mitano bango ba politicien de ba bebisi mboka oyo na ngonga oyo sengeli oyo nyoso amoni mabe to ko tumba mboka ote to yebike mabe salemaki wana yona ngai to ko bosa na ngote mabe salemaki tokende bisika oyo bakabolaka mabe na malamu pona lokumu ya mboka oyo esengeli to sala bongo ndeko Corneille Nanga azali ndeko na ngai azali mwana mboka matondo mingi mbote mingi bonane na yo bisika ozali na libota na yo mobimba ndeko okambaki biso awa na seni batuna kiyo maye oyo bisi biso mokonzi ya mboka oyo bimisi na baye nyonso basaleli na ye bazali ya solo baye babimi na bayi population baponi olobaki ya solo ezali bayi population baponi boni lelo yo otikelaki biso mboka oyo tango kambaki maye ya maponami bureau ya maponami na lolenge nini bayi population balelaki nini batu bakufaki batu balelaki tango yo obimisaki makambo ya maponami wana awa otiki mboko zali na mboka bapaya okoloba ete makambo bako sala mane ezali makambo ya mabe ndeko na ngai banda malamu baninga balanda pe lokolo no malamu soki obandi mabe nzoka nde ezali otobengaka na français la propagation du mal esengeli na biso totika yango tozo kobenda matoi ndeko kadima lobi tolingi te ozala pe lokola ndeko Corneille Nanga okende na mboka mususu ya bapaya oyebisa biso ke ba résultat na banza na ndeko kadima kozala bongo te oyo kopesa peuple ekozala oyo baponaki pona koboya lobi ozala lokola mayende konanga azali koyebisa biso tala lolenge bana mboka bakolela tala lolenge bana mboka balelaki na 2018 lelo ndeko nanga azobima na kombo ya population yango na kotuna population nini o ndeko nanga akobima na kombo wana o ngai pe kombo na ngeza na kati na yo pe na ndeko o pe ba kombo na biso ezali na kati to population mususu bandeko na ngai bana mboka bana Congo toyebaka tango tozali na mo eteni ya bokonzi toyeba lolenge nini tokokambaka bayi population olobi tolela te Elvis Muzembe na biso tolela te pona ba intérêt na biso moko parce que makamu ndeko nanga azali kolela pona population. Merci beaucoup Elvis Muzembe tozwa ndeko Michel Ngwamashi epala na maloba kolobana o etali déclaration ya Corneille Nanga natuna motuna ndeko ozali komona te Corneille Nanga lokola expert pe moko aliki avant Denis Kadima ayebi ba makokina ba meandre nyonso esi salemaki pona kobimisa mokonzi mais kasi eloko moko ezali kotungisa makanisi ya baimboka naloba lokola ngai ezali ete
Yeka Kamoko nde azalaki président de la centrale électorale a lobby pour proclamer qu'il Félix Tshisekedi Lokola gagnant à l'élection en 2018. Mais aye kota lisabiso otelaki sur base des accords au biso to éviter. Lelo kaka yewana aye ko créer groupe politico-militaire pour contraindre peu ko luka ko créer crise post-électorale comme makao na mboka sous prétexte que ba résultat o ezali fabriqué pe ezali comédie à bricolage ya ba chiffres. Est-ce que c'est na biso to croire na Corneille Nanga toto ndimela ba résultat ya Denis Kadima to esengeli na Kongomani yemoko ayeba ndenga kotambusa mboka na esa kopesa confiance na ba président o ba lekito o ba koleka na centrale électorale parce que histoire de kotalisa biso ezaki ndemo to pesa suite logique ya batunyoso basala kana seni babandaki muso akokima na exil muso vina ye kokeko sukela ndenge to ebite mais pourquoi esengeli sala mabongo esengeli congolais asala nini? Merci pour na mutuna. Eso sala pasi kotala bandeko ba congolais ndenge bazo souffrir. Pe koyoka batu mususu bazo loba mopanzi makambo ya élection eso sala pasi. Puisque lelo soki makambo nyonso eza mabe ezali mwana mboka Corneille Nanga. Pourquoi na lobi mwana mboka Corneille Nanga? Soki aponela kibiso ndeko Chilombo achela kibiso ye na kati ya présidence te mais oignon ce biso tozo mona lelo tozo mona kezalate bon ya pona ki ndenge nini aponaki ye ataki ye moko ndenga lobi ezalaki maponami mais atie ye lokola ndeko Kadima pe a copier même likolo wana esika ce qui nani mboloko ayebisio ngando aza malade kondimate po mboloko avana kana moki zamba ngando avana kana mai alors mbisi ngando soka ayebisio ke natiki nani mbisi azobela ndimela ye oko ndimela ye pona nini bavanda ka isika moko na mai wala ngeta lisake Corneille Nanga na Kadima ba yebani Corneille Nanga ko contester résultat Kadima po ba yebani ezali ya Corneille Nanga na Kadima ba yebani ba jena bango basala ka pona maponami ba yebani Kadima ayebi Corneille Nanga ayebi makambo oyo izoleka na mboka na biso bango peuple wapi na makambo bango nde bazocha peuple na kati ya ba confusion yango na yebisi yo awa ndeko alobi eloko moko capital Dr Elvis alobi yazali na société civile alobi peuple esengeli a comprendre atika kozwa kanyaka ya ba politicien po ezali ko pesa bango accès ba manipuler bango oyebi yango kanyaka wana bazozwa ezo pesa ba politicien ba manipuler peuple botika pe kozwa ba mbongo ya mais peuple ngo aza na souffrance bino politique wana na lobisa bomo ya population te kanyaka comme dire mayo ya mal pour la peuple et pesie makoki me bebisi pe bomo ina yi yango to lobi peuple il faut fongola misu ngai eloko wana na lobaka ngo tangi nyonso na lobi jeunesse ezali avenir ya mboka na biso ya lobite me lelo ya lelo jeunesse esengeli efongola misu jeunesse esengeli alongwa na manipulation jeunesse esengeli atika distraction ya ba ya politicien congolais oyo bazali kokumba biso nyonso jeunesse esengeli abanir distraction tozo makambo au sérieux ngai nazoloba lokola mokambi ya bilenge ya ba jeune nazo faire réveiller ba jeune oyo bazali kolala moment oyo ezali moment oyo esengeli to mizwa en charge mubuto ayebiso biso aloba eloko moko alobi jeunesse ezali espoir de demain ayebaki abandaki bokonzi tango azalaki elenge akomi na suki ya pembe na mutu na bokonzi c'est-à-dire tango bapesi yo moi eteni ya bokonzi ndenge ndeko alobi esengeli oyeba ko gérer yango malamu po oyeba ba conséquences nango lobi ekoki kozala lolenge kani esengeli te okumba biso na lolenge oyo zomonela makambo kumba biso pour que ba résultat soit ba epesa comment dirais-je na lingala to bengi yango na lupoto to bengi non na lupoto to bengi yango un bon résultat c'est ça oui alors batu mususu lokola olobi mandeko na ndeko Corneille Nanga tango azo pesa ba contrainte azali ko pesa ko contredire
moninga na ye Denis Kadim. C'est-à-dire azali na ba vérité cachée au yayebi. Pourquoi pas le bac bien avant, il y a ça la élection parce que Ayebi fonctionnement appareil à centrale électorale pour que lelo aya ko bimisa ba vérité. To robenga d'abord la vérité. Ba vérité ezobima c'est par rapport à ya comportement ya ndeko Kadima. Ce qui est Salemaki. Ce qui est Salemaki ya ba posa na angaka lo ba vérité malamu. Ce qui est Salemaki na oyo lo lenge et lo bang et sengelaki et salema mbelelelo nyonso wana ebimite lokola ekei soko tali bandeko ya FCC bazui raison lelo ya koloba toboya ki maponami wana ya ndeko Kadima to chaki ba candidature te c'est puisque to monaki ke seni ezali indépendante te yango baboya ki maponami wana alors lelo bato bazo pesa FCC raison puisque Monique maponami et salemi na lolenge et le banc et sengela maki et salemate. Alors FCC lelo bazana raison. Bazana raison. Ndeko Kadima apesi accès na FCC. Bazwa raison. Ndeko Kadima apesi raison na Corneille Nanga na ba lamuka nazo pesa bango raison te pourquoi bandima ki ko kende na élection. Ceux qui bazo subir conséquences les lots bazo bango raison pour nanini nazo pesa bango ba oui tango ba monaki alobi likama masuwa tango ba monaki masuwa oyo eza na danger na kati ba boy ko cha ba vie na bango en risque balobi te biso to kokota na masuwa wana te kasi masuwa mabe o bango batika lokola masuwa ya mabe ete bango batika ki ndeko Kadima te pourquoi pas botika ndeko mwana mboka Malonda azala président ya Seni batika qui était pour nani azali pe expert en matière électorale bakoka ko tika ye akamba biso pe lelo a publier ba résultat élection bolongola qui est pour nani tozonga mamokesima est-ce que zali kaka important ko tika mwana mboka Malonda a diriger Seni lokola posa FCC zalaki mais tango tozoloba tango bato basangani esengelaki bayokana tant ba ponaki ba lobité ba lingomba ya la catholique ya catholique banani ba poni ndeko Malonda ba lobi yenda ko kamba bango mais efsengela kitotika pona to yeba résultat ya malamu ya électoral ya élection ebima pour batunyo so mandima yango keno lokola lelo ba publier mona mboka Félix Antoine Tshisekedi mokonzi mboka c'est que ezali ba résultat o uti ngai nazo pesa ndeko Corneille Nanga raison pona nini a publié mon mboka Félix Antoine Tshisekedi président de la République na 2023 na 2018 ndeko Félix Tshisekedi azalaki opposant Kabila akokaki piko oloba apesa ordre na ndeko Corneille Nanga que non publier mon mboka Shadari a publié pe abimi président de la République Tom Mususu obe Martin Fayulu abimi président de la République. Mais bakeko publié mon mboka Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République. Alors, maponami wana izalaki malamu to izalaki mabe. Ezali mituna oyo peuple congolais esengeli amituna. Na biso nyonso, na biso bakambi. C'est que maponami wana mwana mboka Corneille Nanga ayebaki ko kamba c'est quand même centrale électorale. Oui. Alors, ayebaki ke tant toko kende maponami esengeli esalema na lolenge ya bumutu conscience ya batu ezala passation à pouvoir pacifique et c'est la toute première fois il faut te pesa ka mwana mboka Kabila ba merci mingi Nanga te ba merci mingi na mwana mboka Kabila avant to koma na Nanga c'est Kabila d'abord puisque Kabila qui a accepté qui a donné sa volonté de vouloir accepter. Oui andimi ko organiser ba élection maponami sans que antsenga intervention ya ba ko defambongo misolo ya ba paya a organiser élection crédible et transparente lelo mwana mboka Tshisekedi abimi mokonzi na élection mwana mboka Martin Fayulu la vérité des urnes allez la vérité des urnes c'est pourquoi na ebisio eloko moko na lobi lelo Tshisekedi esengeli azala modèle cause la modèle elinge koloba apesa Seni crédibilité webi ke apesi Seni crédibilité te lelo Seni abimi incompétent Seni abimi
seni moko honteuse na monde. Pourquoi? Balingi ko s'imposer. Balingi batika seni ndeko kadima asala mosala na lolenge esengelite. Mais ceux qui te sont dans mutema na mboka, ceux qui d'accord pour organisation ba élection, des seni a miseni moko honteuse nengo uti koloba, selon pe maloba ya nanga ba fabrication ya ba résultat esengelite to ebake. Ceux qui ça pour même histoire ko ki se répéter pour la comédie. Ce total bien déploiement ba kit électoraux. Na 2018 et ça les mecs qui peka quand la mo ba retard. Tout le monde qui paye. Problème surtout à transparence, na ya climat apaisé ça a quitté. Bon, on a des soldats partout dans le centre de vote. C'est comme si il y a un exercice démocratique. La tango Kabila na tango nanga. Ba machine à voter tout le monde lelo. Tout le monde qui a un peu na tango qui na ba qui dignité un peu officiel ya FCC. Kasi différence ces alliés putain entre lui comme mema. To sangisa makambo, to kabola plutôt makambo entre le lenga et saleli ya kadima to bengi yango lekima be na nanga to nyito bimisa yango za kitoko makasi. Mais ngana ko yebiso ke 2018 ezala ki malamu ke lelo. Pourquoi nazo loba 2018 eleka ki malamu? C'est puisque crédibilité ya élection ezala ki. Par rapport à pouvoir pacifique. Pouvoir pacifique. Tokoki koloba o seni ezala ki boye, o seni ezala ki boye. Mais quand on regarde, on revient, on regarde la façon dont mon mboka Antoine Tshisekedi azwaki pouvoir. Tangu eloko oyo ngai na yo na mboka na biso Congo totikala ko vivre yango te mais to vivre yango futo za la reconnaissant mais Tshisekedi pas ko sala ngona il faut to za la reconnaissant ngai na lingaka na sepela na mona mboka Antoine Tshisekedi soki alingaka ka sala ngo na moment oyo amoni ke premier mandat lokola na kambaki esimbite esengela ki natika pouvoir Kabila après 18 ans, Natika pouvoir. Kabila après 18 ans, 5 ans, c'est ça la passation. Et ça la kanango. Au moins qu'il y a 5 ans nanga, le col na prometa qui peuple na ko comme Sabino ba millionnaire et simbité na ko koki ko senga peuple bolimbi cité peuple bolimbi sangai na ko postulete puisque na prometa ki bino na ko comme sa Congo Allemagne d'Afrique et simbité na yebsa ki bino na ko comme Sabino ba millionnaire et simbité na yebsa ki bino parce que na yebsa ki bino na silisa na yebsa ki bino na ko sala ba na ko tonga ba université na tongite na ko yebsa ki bino boko envier lisusu potote et simbité bolimbi sanga peuple na ko postulete to pe sa chance na ndeko mususu. Ah, tu n'as moko, okopesa ngai makanisi na yo, mais directement au PCP mot de la fin. Félix Tshisekedi, le président en place et sortant, na réunion à conseil des ministres, 12e réunion à Pessi, makanisi na pour na koyisa na bana mboka et sengeli population à maintenir climat et tolérance mutuelle. Et ça t'est peut-être pour la roluka, comme même abisso de la makanisi était. C'est que tout dit ma oba kobima te ma fanda kimia eza jeu politique eza démocratie qui perd ne perd pas la vie. La vie c'est ça. La canison oikozani et directement PSP maloba na ya suka. Nazingina epsa makanisi na ngai il s'est préparé ayebaki ke qu'il pleut qu'il neige élection ou pas na rozala na pouvoir. Pourquoi Kadima akokaki koyiba maponamité yemoko sanke a contacté mon mboka Antoine Tshisekedi puisque yende azali garant de la nation yende azali ko kambase voilà bon fonctionnement des institutions c'est-à-dire ceux qui le lo tozolo bela Kadima c'est que tozolo bela ndeko mon mboka Antoine Félix Tshisekedi tant tozolo ba Kadima tozolo bela mabe o salimi na Kadima c'est que tozolo bela indirectement mon mboka Antoine Félix Tshisekedi tant wazoli loba ba mboka ba s'apaiser ba la boye bozo senga déploiement publication ba sali déploiement ya ba militaire mais on a eu à voir en 2011 to ba yi que résultat il cause la boye mais il y avait pas de militaires ba publier qui résultat ba tobabo il y avait pas de contestation. Pourquoi? Les gens savaient que Ndeko Kabila a gagné ba élection. Alors, pourquoi tu as comme un niveau wana ya keno bato ba déployer ba militaire partout pour la publication ya ba résultat ya Papa Tshisekedi a contesté qui l'élection en 2011. Papa Tshisekedi a contesté qui ba élection. Ça revient tout même. Ba retomber na ngo ezala ki nini?
ba retomber nango ezalaki ni c'est puisque papa Tshisekedi lelo soki makambo oyo lelo tozo subir mais nakoki koloba mabe ya moweite que son âme repose en paix muta yebisa biso Tshisekedi azali nani Kabila aza Rwandais ezali papa Tshisekedi muta loni sabiso makambo ya mabe na mutu na biso ezabango ke wana ezalaki makanisa mabe te ndeko ezali ye mutu aza na ba preuve nango mais ba preuve tango oza na ba preuve ozo yebisa biso lelo comment tango wana kangu Kabila azwaki pouvoir baboyaki te pona nini okozwa pouvoir te po oza étranger cette histoire est traînée bien la mito à congolais chaque personne a côté un beau condité étranger exact étranger non c'est pas sérieux nous devons prendre des choses au sérieux pourquoi pas tango Kabila yaki boyebisa que non yo zali étranger okozwa pouvoir na mboko te qui pouvait. Merci beaucoup. Sûr que Pessi Maloba no Asuka. Docteur Elvis Mouzeme, il peut aller Maloba pour la même question. Le président de la République a réitéré, a souhaité à ce que la population aille cultiver climat pour maintenir tolérance mutuelle afin de contrer l'ennemi il y a paix. Directement on a 1 minute 30. On a 1h30 1 minute 30 c'est quand même beaucoup Azaï déjà la maloba merci tozali biso na biso bana ya solo soki oyo azali mokambi ya liboso ya bana mboka to wanga na ngote ezali bongo ye mutu kinongonga lelo ye mutu azali mokambi ya liboso ya mboka Congo bengi na bato bazala na kimia ayebi pona nini azali na ba service ba otambola bisi bipa nyonso ba pesi ba rapport ba musu ba yebi chete to ko mona batu ba ko loba même ndenge tozo loba mbala musu bazo landa biso atala to landi maloba ya ndeko Elvis comme société civile tala makamba lobi to ko mona ba ko sala ka ba analyse to bengi na Faransa e koki ko zala boye to keba asoke bisaka bana mboka bokeba ya soles na mboka obinemi bazali te bazali na est kuna toni na binemi ba paya ba mindele misusu bazali binemi ya mboka oyo na bangonga oyo toloba ya lukuta te ndeko na ngai ngonga oyo ya maponami ezali bangonga oyo bango balingaka biso na Afrique tozala malamu te bango baya kokotela biso yango abengi bato alobi sans kozala parti pris nazo loba susu nazo répéter je suis de la société civile ezali lolenge na ya komona ete na moni makambo ezali lokola lelo ndeko Kabila pe akokotele malobi te makambo ya maponami lolenge leki bana mboka bokeba tozomona boye bosala boye ye pe alobi apesi makanisi lokola nanu mokambi ya liboso ya mboka alobi te na sima maponami oyo nazomona neti kokoso ekozala bana mboka bomikebisa bokeba mutute aloba na bino makambo mabe po botumba susu mboka tolérance ali ko benga ba imboka dali te pona publication au seigneur ça lobby publication moko imminente ba dali ko zela kasi ye moko peut-être vous la paix surpris ya bima loko la moko na liboso ya liste na banina akoki pe ko keba na katio maloba akoki pe ko publier ndeko mususu a publier ndeko Chilombo te ekozala ezala 5 baza la tolérance ezali bokonzi na biso te ya koloba bongo ezali ba seninde ba koloba yango mona mboka lobi bongo Antoine Tshisekedi alobi bo alobi tondimela maeba koloba totumba mboka te. Merci beaucoup. Biso pe société civile tozoloba mboka o etumba mate ba politicien boke ba botumba mboka o te mboka o ezali ya batu 10 te ya batu 20 te ezali ya bayi congolais nyoso esengeli mutu na mutali ali panaye malamu amela mai malamu atambola malamu. Merci beaucoup Elvis Mouzeme ozalaki na minute na yo ya koloba olobi ozali très important. Est-ce que malobezali na population juste quelques secondes bana mboka lobi na landi na ba radio ndeko Kadima akoloba mokonzi ya mboka oyo abimi na sima nango bakokende na betuka munene neti ba cour constitutionnel o akomona ke mabe ezali amema makambo na ye kuna po baye balolenge nini bakosala tolanda mai bakoloba wana na limemia jeunesse to fungola misu to teka mboka ote to tumba mboka ote ndeko Kadima oyo kosala to banze ezali oyo population alobi epe yango to kopesa yo maboko yango to kokumisa yo to lingite na sima ya makambo ya maponami oyo mboka o bakoko batikelaki biso etumbama pona bayini mboka o tolingi tokende malamu. Merci beaucoup chers téléspectateurs, merci
à vous tous de nous avoir suivis. C'était un grand plaisir pour moi, mais notamment pour tous les invités. Et je lance cet appel pathétique à tous les intervenants. Cette grande tribune s'ouvre pour vous. 2024 serait une année chaleureuse. To Pesibino, Penzambela, Puna, était beau. Bo pusana penza mingi ndenge bozala na habitude ya koya pona kopesa makanisi na bino ba réflexion na ba analyse na bino na grande analyse et que s'annoncer encore na début année 2024 grande paix encore une année et kozala totalement na ba enjeu ebelé. On espère que et kopesa biso penzela ya kopesa makanisi na biso pona mbongwana ya mboka qui veut noyer son chien à la quise des rages za maloba pe makanisi ya ba politique ndenge ba koki kondongwana. Mais c'est qu'on ne peut pas oublier. Quand ils font ce qu'ils font, peut-être dans la nuit, la population sera écartée. Quand ça doit notamment se faire voir la journée, c'est par là qu'ils doivent appeler la population. Évitons la manipulation, nous n'avons que ces pays et il n'y a que cette population que nous devons chercher à unir. L'histoire retiendra que ce que toi tu as fait pour la nation, parce que avant tout, la RDC est une nation, c'est un État qui s'est construit juste avec la population. Restez bien chez vous, aimons d'abord le Congo, ensuite le Congo et enfin le Congo. Paix chez vous et meilleurs vœux 2024. Merci, bonne année à tous.